te mbisi oza kolia gu ya mbisi pasta kokanisa te mbisi oza kolia gu ya mbisi wana ezanga yo yokango te Thomson oza kolia pasta Thomson wana tolia liango Thomson yo ozolia mbisi oza kolia tolia liango déjà vous comprenez voilà bo mekate satan de cela no bimisa bato oyinda na Swede ba Emmanuel Banzuzi ba Rami balete Emmanuel Banzuzi na Swede aza moko ngai oyo nyoso bozoka na internet eza ngai voilà oyo nyoso bazoko loba eza ngai oyo na ba loba na internet Emmanuel Bishop Emmanuel oh boy c'est moi ngai mais na rolobelo côté vous comprenez ngai bino nyoso bozawa bato bayebi ngai awa na radio du peuple boyebi ngai bato bazala polémique il y a Bishop national il y a Emmanuel Banzuzi botine bore pasta kokanisa te mbisi oza kolia Zambe na boya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bangelo bakoyemela kayo tongo pe popa Zambe na boya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bangelo bakoyemela kayo tongo pe popa MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya sika. Mbote balinga mibande ko tiboke olobisa Bishop de mutema na bino ekiti. Tiboke olobisa Emmanuel Banzuzi de mutema na bino ekiti. Alobi Emmanuel Banzuzi azaka moko, Bishop azaka moko. Emmanuel Banzuzi na Swede azaka moko. Bandiko ex ya Lidi Nseya. Boyo kananu Bishop. Kokanisa te mbisi oza kolia gu ya mbisi pasta kokanisa te mbisi oza kolia gu ya mbisi wana ezanga yo yokango te Thomson oza kolia pasta Thomson wana tolia liango Ah bon? Thomson yo ozolia mbisi oza kolia tolia liango déjà Ah bon? vous comprenez voilà bo mekate satan de cela no bimisa bato oyinda na Swede ba Emmanuel Banzuzi ba Rami balete Emmanuel Banzuzi na Swede aza moko ngai oyo nyoso bozoka na internet eza ngai voilà oyo nyoso bazoko loba eza ngai oyo na ba loba na internet Emmanuel Bishop Emmanuel oh boy c'est moi ngai mais na rolobelo côté vous comprenez ngai bino nyoso bozawa bato bayebi ngai awa na radio du peuple boyebi ngai na masolo mususu te donc ngaso na yawa tokosolola masolo yo nga toyeba nga yo naza kotala bato ande baza koloba baza koloba naza kotala bango soki voilà abengi lish bato babengi na kombo lish bayebi wana ngai bamusu babengaka lish okoto voilà so mutu abengi lish okoto wana mutu wana pena yebi ngai voilà po mutu wana bazotanga kombo wana voilà ya ebi kombo ni abandobenga ngai voilà tokoloba te voilà so mwe mutu abenga lish seke mutu wana ayebi nga mala soki makambo ezokontinue soki bato bazokontinue alors nakobeta satande na chana pause na laisser ngonge belle 2 minutes belle nga alobaka mingi non fallait pas mais na zena pusaka boyo kandenga lobike soki continue abimsa satande Emmanuel Banzuzi ba mi balije ba ka azalaka moko na Swede o boyoki ex mobile yande na biso Lidi Nseya tanga na salaki analyse bande ko babolingo na lobaki kende ko ba fiançaka yi après na vidéo mo mususu na rolo bakeno to yoki ne ba fiançaka etende ko babalaka yi to moni ba to bele na réseaux sociaux bazo sala pe ba analyse to yoki kana basango na musika ke ba pesi ba mbongo po ba ko sukola bato
Et na qui côté moko balobi que non, Lydie babalaka été Lydie et ba fiançara ye et ba prédotaka ye et puis atikala kovanda na ndako ya belle famille. Les amis ngai étant FBI na koti na famille ba emenkano pona kokende kozwa ba information ba pisinga mama effectivement to bala Lydie to dota et to prédota te mais to dota et Lydie avanda et pas na biso et pas yandeko emenkano. C'est là qu'on va me relater l'histoire. Ndenge nini Lydie se retrouva na groupe ya frère Emenkano. Lisolo na obeta na jongo na famille ya Emenkano. Papa na biso Emenkano bisika za na pesi mbote. Bandeko ebele baluki kosala ba mission na ye aboyi na ye. Nyo oyebi Emenkano amu Congo. Ba Congo ba problématique te to pe ba zabat ba éviter ba problème makasi. Ya mbongo bomon yibombo mona na ba réseaux sociaux ba scandale ba passer ba Congo za la rapenzate. Za la rapenzate. Ezati ke bazala te baze belé baembe ba Congo baze belo baemba bien musique na bango ndimama e batu ba sepela nango batu ba betaka ngo ba l'équipe ya bikolo wala misusu na musika ezali na bona tangi ya kokoma discrimination mais boyo ka bango na ba scandale te parce que ba Congo de nature eza ndenge na bango ba Congo bazala ba hypocrite mais côté musu hypocrisie na bango ya bien. En tout cas ba se fasaka na bango na makambo ba bengi ndeko Emenkano aligné na yete a reçu la mission, il a refusé. Bah réseau est belé. Parce que pour votre information, Jean-Claude Van Damme a la mastanaï. Abana rokende kuna. Ne bisika monne la Lydie. Je sais pas sur Ayebaka et Liboso avant ou je sais pas trop mais ana rokende kuna place par monne la et susu. Abana romona mona et susu yango wana. Alors, ba betelingani. Parce que na masolo batumsu ba bet na réseaux sociaux to kike. Ndeko Lydie batikala robala été ba prédotaka ye non seulement ça ndeko moko to benginga mère que grande dame yo mamosolo bozo zongo wapi moi bina zo wapi na sens na zuye pa bato ba yebi bango ote Lydie babala vierge nga bi obon bi osaka na biso boyeko wapi longe vierge batala pe bilongo babala vierge batala bilongo babala vierge ba longe sauf makasi bon babala en vierge ote babala vierge pour mbala ngoto bozo kumisa batikala o mona na te ah bandeko tanga na ki bonga na bia bon mobalo aseli mwasi makambo mwasi ke poto batikala komona na tenga bi nako tika bon te na kena famille ba frère Emenkano on me dira ceci ndeko Lydie bisika zali so la émission j'espère se retrouver pour au kamwa na betele bino lisolo na elo ni sala ke libala ne kufa to be bakabwana OK et Bishop Boyoki Emmanuel Banzuzi Bishop à M23 oyo akutana na Lydie na kitambo kandinga ezalaka Lydie ayena kozwa masana ya betara na groupe frère Emenkano betara piano je crois clavier sur na bosanité place basalela connaissance yango wana ah petit on bien alulia moi sikitoko di solo bandebuka vrai noko solo wana les frères bauta ko refoulé na Suède na 2006 ou 2008 je crois 2006 ba refoularai le mois na poto tango ba refoularai na 2006 asala déjà na Suède simbate ba refoulai nde place akutana na ndeko esali ki atieli toy muto akotisa Lydie na groupe ya Emenkano eza mobile na yakala wa balaka yakala Emmanuel Banzuzi de bino bozolo baki batikala ko mona na te batikala ko yeba na te ye muto akotisa et avant Emmanuel a voyagé à Suède basala 2 ans na Lydie na Kinshasa ya mboyo ki alobi ke mbisio zolia eliama déjà guya mbisio zoyoka toyoka ngo déjà pourquoi parce que bat bapanzi sangwa ke no bozo kosela Lydie makambo Lydie abala vierge ndende kotanga yoki na ba mamsu ezoloba mana kombona sepeli nango te alobi alingi na ye koloba te botika kolukela ye ba problème po makambo oyo ayebika ye muto ayebi yango soka alobi abimisa ba satan de Zaire kozika. Donc si vous aimez ndeko Lydie bolingi azana kimia na libala na ye botika masolo ya Emmanuel Banzuzi botika otanga kombo ya bishop national alingi ba problème te alingi te. Donc si réellement to lingi ndeko kimia to beta masolo osusu te. Ndeko sala ke ayako zonga poto
akotina mbongo babaleli ye mwasi eloko nini eleka vi ke ngonge eza te mwana kota na badetail eza te atindelaka Lidi kado na nzela ya master na ye Lidi ta basoli na master en question apesi adresse bisika akende kotika kado bika nzambe soko alinga expose mutu oyeba te o malheureusement ezalaki erreur prophétique Lidi azalaki na Jean-Claude Van Damme endeko ngo talaka mwana poto tango ya komi na lopango ngo Ange Lucie a facilité qui tâche à côté du portail pour l'élé. Du coup, sans dire mot, à côté de la mort à chumé, tant à côté. Nenga alekani ya keko kota na ndako ya keko kuta Lidi na ba genou ya Jean-Claude Van Damme. Une femme mariée, dotée, une femme dotée donc mariée, babala est déjà mais na makolo ya mobali mususu. C'est comme ça les frères va tourner sur Lidi. Ah, mami ozo sala yango vraiment mobali ya kem aza musika azo kobeta mutu pona yo boye. Lidia kwa le belo ta cheke longina c'est Jean-Claude Van Damme Goutou. Donc on n'en parle même pas. Talaka pasta. C'est comme ça, c'est cet ami là qui va appeler son ami Emmanuel que non, Master Mawatro côté au bord. Et si lui bazo vuzula. Bazako vuzula nine a expliqué bien. Ah, nda ebisi Master ne boto bandaka déjà soupçonné. To banda déjà soupçonné parce que noko abanda ko yakuna kotala frère et benkano. Et c'est ça. Nde kopé na poto place à baila lisolo yango na yo sala ke sera zonga e pana bango na ndenge ko pesilaka abali mobali mususu donc babalaka e à suivre. Certains mbisi oza kolia gu ya mbisi pasta ko ka certains mbisi oza kolia gu ya mbisi wana ezanga yo kango te Thomson oza kolia pasta Thomson na tolia liango Thomson yo ozolia mbisi oza kolia tolia liango déjà. Vous comprenez? Voilà. Bon mekate Satan de cela no bimisa bato yinda. Na Swede ba Emmanuel Banzuzi ba Rami balete. Emmanuel Banzuzi na Swede aza moko. Ngai. Oyo nyoso bozoka na internet. Eza ngai. Voilà, oyo nyoso bozoka lo eza ngai. Oyo na ba lo na internet Emmanuel Bishop Emmanuel. Oh boy, c'est moi. Ngai. Mais na rolobelo côté. Vous comprenez ngai? Bino nyoso bozawa bato bayebi ngai awa na radio du peuple. Boyebi ngai bato ba la polémique ya Bishop national ya Emmanuel Banzuzi botine bon pasta. Ko ka certain mbisi oza kolia. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite na luki na yemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui ako kalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana yo ya international Pana yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu Nanya voyage lokola yo Tanya wako kanino ya wanzambe Uni masomo ya ekulusu konanga Okufose kwa poyo zali nzambe Yesu Nzambe moneno kitanase Olata nzoto poyo bikisanga Okitana se pozwe sikananga Ofuta nyongo na manzambe nanga Yesu Ozali nzambe Onkotea okani na yo Ozali nzambo bongwani te Yesu Ozali nzambe Onkotea okani na yo Ozali nzambo bongwani te Yesu
santu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te ikole bandelo na yo yawe mabele nyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo tongo mpe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo tu kominela santu lisekwa na yo tu kominde balongi Zambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu ozinga mina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Zambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu ozinga mina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolengalingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladi na miso olengo bebi naza toxique grâce à lui bien-aimé alléluia ezali na tata moko azalaki nzambe ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki lingala moko me komi nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien-aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu me soki bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na